Toza bisika tozala kaka donc coupe du monde kozwa biso awa match ya monene ezobetama match na biso ya monene tobeta na Portugal. Pronostic na eza ndeni match wana eza ndeni? Bon, pronostic na ngai déjà de 1 naomona te ke Portugal a gagné biso. Ouais, naomona te ke Portugal a gagné biso. Match wana naomona ou soit 1-1 ou bien 1-0 to gagner. Bon, pronostic na ngai en tout cas so eto poli mukie ezala 4. Eza pronostic hein. Mutu mtope sa point de vue na e. Zala sûr que au benga après match. Na kobenga te to kosala émission. Na benga ndenge. Voilà. Ngano seza tout ça émission na benga pour la jeudi. Non, mercredi na ba 20h 20h donc si vous bisa ngai sur base ya eloko nini ndezo biso que no RDC kosala match nil na Portugal. OK. Yo lobi 1-1 ngabi 1 ou soit 1-0 to gagner. 1-0 RDC gagné. Ouais. Mais yo peut des pronostics. Ouais, soit RDC gagné, mais normalement OK. Donc RDC au polaté. Bref, normalement que Portugal a gagné biso. Ah OK. Ouais. Bon expliquer pourquoi. On dit football et là on a apprendre na football eza illettré. Football tant que moni muto oza illettré. Asala bamaramu bo énervé muto aza maele. Muto ayebelo parce que Congo pour la France vraiment na ndenge to yebeli na makambo zo kendelelo Portugal baza un peu supérieur na biso. Mais nga na tala football bongo te nga na jija football après 90 minutes nde na roloba. Mais na ndenge o nga na monela bas feeling bas sentiment mo bo matanga na mona te que Portugal a gagné biso. Obinata na lobelo ko mo te na bi kene ko pesa ba congolais belé kanda. Mais bon, il faut qu'on a loba. Équipe na biso ndenge zana. So ezaki yango nde ya Rwanda. Est-ce que ngolo ba que non, tu gagner Portugal? Déjà maram na biso na linga ko tsa Rwanda te wana mais non, excusez nga cha pays mususu. Bon, OK, ceux qui ezaki Burundi, ngolo ba que non to beta Portugal. Ouais, pourquoi pas? Ya solo. Parce que football jijango na avant un coup d'envoi te. Jijango après résultat. Ouais. Étant que supporter, étant que mon pays, nous avons toujours na côté pays nanga ataboche ba Maradona ba Messi na Portugal. Na rozala toujours na côté pays nanga. Obingana on préféré tout ça la moi 11 de moi 11 combiné mo vite fait entre Léopard na Portugal. Tobeta 4 3-3. Ouais. OK, gardien. Il y a Portugal. Portugal. Na gardien Portugal ou ya Porto. OK, ngapé na gardien na. 4 défenseurs, 3 milieux. Ouais, 4-3-3. Na 3 attaquants. Ouais. Latéral na droite. Aaron, Wan-Bissaka. Na Bissaka. Ouais. Ngana tie Nunez. Na gauche, latéral. Mocha Mendes. Ngapé na tie Mendes. Na katikati ozui tie deux défenseurs centrales na yo. Mocha Diaz na Chancel. Ngana tie Diaz. Bon, na Chancel. Na tie Diaz na Chancel. 6. Et moi merci te tout OK. Merci. 6. 6 nocha. Mais obina katanano. Obi ke no twanzebe saison abetu bien que Chancel. Zela obinga na bimisi Chancel na tie Diaz na twanzebe. Non mais on les opinions non. Mais il a opinion na ngana. Ngas ko na genre batimo boy équipe nanga surtout na défense na préféra bato maele. OK. Ba into ba intelligent. Non, je pense que no twanzebe ba maele. Ouais mais azane maele mais entre Yena na Chancel, je pense que Chancel a un peu maïle qui. 6 non Neves. Ngache Vitinho. 8. Vitinho. 8 na Bernardo Silva. Non bon, il y a 8. Obi solo mo boy na pe sa petit na chance. Non. Non Noah. Sadik. Na olonga Bernardo na Noah. Omoni na Premier League. Ba pe sa 38 matchs. Sunderland. Équipe ratée. Mais Noah pas équipe à na Sunderland wana bo beta na ba Arsenal, bo beta na ba City, bo beta na ba Manchester United, bo beta na ba Liverpool, ba Chelsea, ba Tottenham, bo beta na ba grand club. Au moins statistique à Noah saison 1. Papa, problème exacté. OK. Na Noah. OK. Bon yo Noah nga Bernardo Silva. Tu toqué 10. Non, ici non. Non, on a 8. Non, 3. Non, na Neves, Vitinho na Noah. Nanoa. OK, nga 10 na Bruno Fernandes. De yo na l'équipe no Bruno Fernandes azate. Ya na tour na vandi c'est na. OK. 9 9 CR7.
CR7. Ouais. Ok, ngape Cristiano Ronaldo. Attaquant na yo na gauche. Attaquant là la gauche na ocha Léon. Ngape na Léon. Attaquant na yo na droite. Ah, on est clair, na ocha Bernardo Silva. Bernardo Silva. Ngacha Pedro Neto. Sikoyo na équipe na ngai joueur congolais moko. Na équipe na yo combien de joueurs congolais? 3 joueurs congolais. Ngai RDC ils ont convaincre ngai ata mokiete na match oyo. Non, pardon. Ouais. Pardon à quoi tu veux. Obi poani na tie Noah Sadik. Moi Noah Sadik. A aidé ngai belé une équipe que Bruno Fernandes. Moi Bruno Fernandes. Musala osala. Vitina osala la ngai. Mais Musala Noah osala. Bernardo nani Bruno Fernandes osala la ngai. Obi poani. Bruno Aza 10. Ben mais c'est ça. Aza 10, Aza na posa. Abeta pe 8 non? Na formation Abeta 10. Mais Aza déjà na deux joueurs au Baza Simana ba osala le Musala. C'est ça. Obi poani na tie Noah. Parce que Noah a kangila yo. Akoki ko couvrir. Ba benga ngo asala ba interception. Moni ama casse gota ba interception. Mon na première ligue. Eza Casedo. Eza Jaka. Noah pas na kati. Yango na bi. La saison o. Mais Bruno a raté. Mon interception za mutu o alandio pou a botolo ba ballon azo kanga ba passe. Mais Bruno 21 passes mais c'est ça. Et là ça moni 21 na Vitina Rossel nga yango. Mais ce que tant comment est-ce que kota ko kanga. Bruno a olemba en plus Noah stamina na eza makasi trop cardio. Alemba raté. Est-ce qu'on a ligné ba joueur a bon équipe nanga. Bruno alembaka. Yango ele ngana opposé que ça bi tactique de génie ni RDC ont utilisé pour beta Portugal. Voilà. Pour nanga. Abeta système ou abeti contre Danemark. Yani il y a 3-5-2. 3-5-2. Ouais. Ou soit 3 4 1 liboso na 2 na pointe. Donc ce qui veut dire que non, match ou na possession de Géza, il y a Portugal. RDC au beta contre-attaque. Mon vieux. Mon match il y a Congo na Portugal. Excusez moi, je m'en fous de possession. Donc, problème mon ibiso, soit aujourd'hui 1 point ou bien 3 points. Na calme. Nga pe na lobby yango déjà na lobby yango. Soit ça le match nul pour une victoire. Soit tu gagner, c'est un miracle. Non, comment est-ce que victoire match nul? Les nul. Et vous avez victoire, il faut gagner ou bien ça Portugal. Donc c'est pas de Portugal. Au moins yo le but déjà que non. OK, possession yo makambo possession ezota la haute. Problème na ezali victoire. Ngana bi déjà que non na match wana RDC ko ya déjà au bangle baba que non ba ko pack de base ba ko fanda na sima boko fungola jena nini parce que déjà milliers à Portugal wana oza composé na abi Portugal ebetaka na 3 meneurs de jeu. Vitinha meneur de jeu. Bon problème c'est ça. Vitinha meneur de jeu. Silva, Bernardo Silva meneur de jeu, Bruno Fernandes a meneur de jeu. Yo kanisi Mukau na nani Mutusami, o bakisa na nani comment appelle na Sadik. Parce qu'on a mesure à maîtriser milieu wana. Parce que milieu à Portugal les a presque neti tout ba milieu à PSG. Arsenal les 8 problèmes. Arsenal est bungi. RDC organise RDC ko maîtriser Portugal. Na imagine. Parce que le problème na biso scopé yango wana o na otaro ba avant. OK. To banga bitumba avant to kendo bunda. Comprenez na lobby ve. Ba yebiso ke robunda na Mark Tyson. Yo de jozo banga no de Mark Tyson mais oyeba te ke Mark Tyson a commis déjà na ba 56 ans ba 57 ans. Omoni football nga atale la ngobongo TV. Omoni football et que na na esprit moni na peut-être na ko choquer. Omoni na match à Portugal. Esprit ya ballon ezana na kana biso. Oh, na biso vérité, esprit ya ballon ezana na kana biso. Obi po ani. Omoni match wana. Tant to aussi ça match contre Portugal. Côté Batouba on comprendre que la RDC la mieux que ba équipe tout la nation tout Afrique. Quand on a biso le levier. Au moni Congo to souffrir to na marambo et comme ce temps on a récompense. Moi nzamba récompenser biso na Coupe du monde et bandit dawa. OK. Et on récompenser biso.
déjà obi mpasi ngandimaka ete na confiance nete ata otie matampi na poto ebisa yo omoni elongo alobaki RDC ekobeta jeu défensif to donc il faut tofanda donc objectif exact na zone wana ya 10 yeah? Il faut vraiment tokangisa donc ekozala Portugal il faut abeta na mipanzi mais on est logique parce que l'entraîneur nina beta tokosala ba faute ebele et puis Bruno Fernandes na ba coup franc nyonso akozwa soki azwi 5 coups francs 5 buts zanabisa yo moko d'accord naza d'accord te na réflexion namoni déjà ya Chili coup franc oyo ngana ebaki déjà na coup franc Bruno Fernandes awa azokota ve omoni football batala ngo bongo combien de coups francs na première ligue na oyebi solo moko na opesa kaka exemple omoni football so total ngo bongo mais Arsenal enyebi ma champion na Champions League na saison 1 Arsenal a beti Champions League saison 1 a poli match monté mais a gagné coupe T. On comprend un peu. A poli match monté mais a gagné coupe T. Mais Arsenal a beti un match facile et belé dans la Ligue des Champions. Non, pas vraiment, pas forcément. Mais faut te payer ça un peu crédit papa. On a supporter à Chelsea. Faut te payer ça un crédit. Ba beti ba match na ba Bayern, ba beti na ba Lisbonne peut ba aller makasi saison. Ba beti na ba Atlético Bilbao, ba Atlético Madrid. Bakoki ko gagner Arsenal, il faut te payer un peu crédit. Bref, omoni Congo venanga batu baza surprise. Omoni ba fan na loba ki on ba fan toza batu mo toza bata ba sentiment. To bangara examen na papier. Mais oyebi bien que na mutu no koki ko sala ki ozwa ba réponse wana. Soko za concentré ozwa ba réponse. Mais na oloba mingi te tokende mercredi tokutana totala match na ba spectateur nyonso bopesa sans raison en plus RDC gagner na bité forcément faut gagner nga onga na biso ke Portugal a ko gagner biso te mais au prouver ngo tactiquement tem na lobi ke Portugal a ko gagner biso te OK nga na lobi bon mais so ozi balance ya ba équipe mibale Portugal est à likolo na biso o reconnaître ngo na reconnaître ngo omoni système oyo osala ki Portugal ko gagner biso te soit beti 3 défenseurs na sima omoni soit beti 4 défenseurs na sima wana ne no vanda na lobelo te mais soit beti 3 défenseurs na sima omoni Kapwadi soit beti si Kapwadi match wana Kapwadi oza l'un des meilleurs défenseurs mais l'un des meilleurs joueurs à match obi na lobelo ko moko na be kino batubele ba oganga avec nous na match wana nazo sentir net carton rouge mo ozala il y a Portugal il y a RDC. Pourquoi il y a RDC? Pourquoi il y a RDC? Pourquoi il y a RDC? Ok. Question dans les alliés. Et la dernière fois un joueur a Congo a carton rouge qui quand? Ça date de longtemps. De maintenant RDC, on peut prendre nini. Équipe déjà, équipe nous so ils ont tendance à rebêter ta balle à ko fanda na sima. Yeah? Il faut bo ebandeni ya ko minimiser ba dégâts na bino. Ce qui RDC ko minimiser ba dégâts na ngote en terme ya ko buka ba erreur ba biloko na nyonso rouge eza. Yango na lobby ngai nazomona rouge moko na match wana mais rouge wana na omona ngo please na RDC. Na biso point no mona bongo. Ngana za te na ibi position no bi point no mona bongo. Excusez-moi eza ko banga. Te nazo banga. Obi point no zo banga. Na banga te. Ngana zo analyser. Te ngana banga. Kasi yango na loba eza ko banga. Nazo analyser là. Na banga te. OK, loba pardon na kata. Obi point no zo banga. Ouais. Parce que on a la confiance à ba joueur na biso te. Yango mte sala muta loba bongo. Omoni na vie soko na confiance ya mutute. Bobanda toujours eza net na bolingo ti. Soko na confiance à moi si to be moi ça na confiance à mobilité. Obanda toujours ko penser ba négatif. Tant qu'on penser négatif au bimisango. Te omoni mais ça réalité te. Omoni dire que nous avons confiance à ba joueur na biso te. Moi je pense que nos places sont correctes. Dire que nous na zobanga wana na lobby place on na loba que non oza correct te. Pourquoi na lobby bongo? Na otala hotel na no niveau ya ba équipe. Otali préparation ya ba équipe. Otali ba réalisation ya ba équipe. Oui, football est en ba surprise nango. Mais na contexte oyo ngai
nazo analyser nazo nanu ba sentiment ya kozala congolais na tiango pembeni nazo tia penza analyse sur papier ba réalité eza iloko mususu surprise que ozala yango na biki no soki RDC sali match nil ponanga eza victoire ceux qui to gagné eza miracle comment eza neti tangu Cameroun gagnaka Argentine ba tunyo so bazaki mutu moko te azaki kozela komi attendre que non Cameroun et kobeta Argentine et puis Cameroun beta Argentine avec 2 cartons rouges ozomona wana ezali nde bangle babaka ba one off mais soki na bi penza tala par rapport pe à ba performance ya ba joueur na saison o parce que ba joueur à Portugal na saison oyo performance na bango eza likolo ozomona yango na tika na silisa RDC na tendance to beta d'abord football à contre-attaque to beta plus na ba numéro 6 na milieu na biso tozana ba joueur joueur créativité qui non joueur moko boy o ya koya azo créer azo sala loko moko boy ya grave donc analyse na sona tiena mesa na lingi na mi pesa ba hope moko te ba espoir moko te ya o ezana nzela te ba sentiment moko boy ke no ba émotion moko te ko gagner te mais na bi ke no Portugal ceux qui gagner na okamwa te omoni nga tali ya mona bi nga na tali to la déjà ba analyste misusu surtout ba anglais na ba analyste ba anglais nanu na tika ko mona analyste moko te anglais bi ke no Angleterre o gagner coupe du monde. Imagine toi que no Gary Neville azolo ba que no ceux qui Angleterre commis la demi-finale et vous avez réalisation à monnaie wana moni vie biso omoni ba congolais pardonne na kacho biso to vanda a to ebi presse mboko nde tambola non bazara non ba joueur ko ya kala bazara non jaloux non balinga vraiment te ba o sala mieux que lelo ke bango balinga bango te et normal pour le baka biloko na so ba lo bana c'est normal tango to beti coupe d'Europe est-ce que bandalo bon que Angleterre est na finale mais Angleterre est surprendre bon ba commettre na finale ba beti na Espagne ba poli ba changer qui langage ba biloko na ve se prendre roté bon siko bon que to betango bon ce qui RDC est gagné on pose une question question on pose exactement bon on posera question moro parce que veut tout ça ligne OK nga pe siko ce qui Portugal est gagné RDC na pose question ni je so opposer to le kana groupe ou to le kana groupe te siko wana siko et redépendre na match ndeni eleka parce que ça ba match msu veut beta balo yebi ça ba match msusu au tali vraiment obi ke Congo me beti go to longola no sentiment obi ke Congo me malgré ba polime obi ke ba beti contre Portugal mais ce qu'on a mutuna biso to check contre Colombie to gagner contre Uzbekistan to gagner mais to comme appelle na match boy performance et kiti moi football de tambola football les a trop compliqué football les a trop compliqué venanga c'est pour na baksa question suscité mais il faut na baksa rare tout la question bon yo le déjà RDC match à Liboso to repolaté c'est soit 1 point to 3 points na groupe oyo RDC ko lekana so ko lekana combien de points na combien de points 5 points donc c'est à dire que non match à Liboso to gagné to sali match nil match to gagné moko to sali 2 nil 5 points OK bon ngazuko yo en tout cas no mona ngo bongo te na mona match à Liboso to pour la match à mibale to poli match à makasi na ba match tout autre beta aux contre Uzbekistan na d'accord na yo obi poni obi na d'accord na d'accord na sens que ngape na no mona bongo match à makasi autre vanda ke ba compliqué biso Uzbekistan ngape na no mona bongo o match au vanda match bi Uzbekistan ils contre Uzbekistan pour au moni Colombie na Portugal biso nyo soto ebi kino déjà za ba équipe makasi et puis baza ba favori omoni mutu nyo so ebi so OK na place ba favori na papier ozomona Uzbekistan mutu moko te azolo belango et puis ba Congolais ont tendance à minimiser ndenge na biso meilleur buteur ya Turquie
eza attaquant Ouzbékistan. Moko ba meilleur défenseur central na saison oyo na Première Ligue eza Kusanov. Donc eza équipe moko boye ya kwanga na lipate. Ya ba underdog. Et puis eloko mosusu moko bato bayeba obi Ouzbékistan eza mboka oyo euta na ex-IRCS. Nous sommes là, Barissi, le roi de place Bauta, Baza, Baris, Babatmoko à Konzo, Babipe Bal. De ce bas Congolais, Baboulé que nous, et la match moko facile. On a lobby match à ma B, puis match à ma Kassi. Et ça contre l'Ouzbékistan. Et puis, on a l'onga, c'est pelé. Tout le monde est stricting de Babandi. To Bandi na Portugal. Match à Mibalé to beta na Colombie, match à Souka to go beta na Ouzbékistan. T'es bien vu. Zana silisa, zana c'est là on a lobby. Obi Ouzbékistan peut attendre la même situation. Donc à Obanda, na équipe à Makasi Mibalé pour Ouzbékistan na RDC. Siko zoa scénario. Biso na Ouzbékistan to perdre 6 points. Mais na zo loba na yo ko loba iloko na yo. Match na biso Souka. Ka to ka wana fi. Lobaka ke Ouzbékistan a perdre 6 points. Ouzbékistan a perdre 6 points. Ok, Ouzbékistan na RDC va perdre 6 points. Donc match na biso ya Souka na Ouzbékistan et koza la finale. Biso mi balé to luka po ndenge nini to bima 3e na situation wana. Ouzbékistan a koyate pour apesa biso 3 points na mettre na plateau. Biso be to koya na nini te to pesa bango 3 points. Eza match ya mobulu selon ngai. Selon ngai. Yango na oloba. Pona nga RDC. Probabilité za pe que non soit to leki, soit peut to perdre les 3 matchs. Soit to mina 1 point. Non, ebi solo mauvais hein. Moni o utoloba. Obi situation les années. Eza situation Colombie na Ouzbékistan. Bango ne Portugal. To leka calme. To le cannabis calme, to vani na to le kinem so calme. Omoni makambo e mona na ndeti fou, ba na ba mona nga ndeti na liboma. Mais omona liboma te. Te ezana batu mususu o ba comprendre makambo mususu te, ba mona ndeti jo lo ba mami mais je dis ce que je pense et ce que je vois o na omona ke ko salama. OK. Omoni ba feeling mususu ko sarate. OK. Ba feeling mususu ko sarate mais de yo lali na Souka que no RDC ko lega na groupe. Point idée. Et makamba point idée, il faut sa confidence na. Kasi yango na auto ebiso. Ngana lobi ke non. Ngana za penza sûreté. Nga penza na pesa ngo. Na pesa ngo penza 80 20. Donc na pesa RDC 20%, RDC 20% ko lekana na 80% ya ko lekana. Na pesa 65. 65. C'est confidence no pesa penza likolo penza. Kasi yango na mais kasi yo pesa RDC 65 na 35. Non, on pesa obi 65 ans années. Yanine. Ça veut dire que Togo le cas deuxième. Deuxième, OK. 65 ans Togo le cas deuxième. Si on a le baki que 50, on a que meilleur troisième. Togo diembela, mais la pesi 65, ça veut dire que deuxième. OK. Parce que normalement on dit que Togo bon, dans football tout est possible. Dans rôle baté que non Togo le cas premier. Tout comme peut Togo le cas premier, to support un peu de football les a na makambo ebele. En tout cas surprise na oki kolongola ngo te parce que football est na makambo nango ndenge lobi ndenge toyebi. Ozomona Cameroun gagna. Ba match belé nani Sénégal beta France. Donc na longoli yango te. Omoni na besoin de comparer biso. Yango na lobi na longoli yango te. Mais en tout cas na ochango na mutu na ngai te. Kongana otala match et puis na bi ba congolais belé na ceux qui to poli. Tout ça quand même moi madame ceux qui Portugal beti biso 3-0 to 4-0. So penza congolais bandi ko finga ba joueur na biso na ko ba congolais na mutema mabe. Effectivement. Mais sincèrement ceux qui Portugal beti biso 4-0 congolais à l'équipe me permettre bandi ko finga ba joueur na biso a mutema mabe. Mais normal parce que de nature ba finga mututé. Un être humain ba finga te. Moni wana za ba les hommes de la rue. Parce que on a déjà qualité il y a Portugal na o ya biso. Omoni na koka po ko comparer biso na Congo na ba France ne ba Sénégalais ba gagner bango biloko wana na comparer on te. Omoni biso to linga to koma histoire ya sika. Eloko na linga na faire comprendre yango wana. Ve to linga to koma. Omoni o ekomi tamo nzamba nya récompenser biso. Na biso vérité fe na ngai.
pronostic final loba pronostic Toleka. final to nanga ngi sube bo mibale te toza qualifié na premier tour na match wana ya Portugal pronostic nayo bon te pesa nga ba pronostic nayo nyonso ya 3 match wana te so otyenga na bongo eza ndeti otyenga na piège oyebikani na otyenga na piège pesanga chance totala match ya liboso. Ok, pronostic non final ya match ya liboso. Portugal akogane biso te 1-1 ou bien 1-0 togane. Yo ne Kevin, pesa pronostic moko. 1-1. 1-1. Bon pronostic na ngai pronostic final na ngai Portugal 4 RDC 0. Merci. Obo pesa ngambote. Non pesa mbote mais va raisonner va raisonner